kala ngana babe na bosa na entre na 9 na mo fleury no silité to côté na sema Kofi to bon sebile moto iba bakala so Kofi ngalo ba ngoti lelo to lata ba Giorgio Armani so to so kwa mviango o segini o silo segaga Kimoyibi mais na bien mais bien asa fine biso tombola ko to lataka mundela ngo to yebi no yote he conseiller na yebata mundela ngote na mona ta madame Catherine te na vie la mso po lava ngo pete o lati la mso po so misengle na tombolo lati kuta makasi na yebite Kofi so sani na mokili na yebite esala nga passe émission wana esala nga passe nga vana Kofi trop par rapport à Zobozi yebi Kofi te elo kangana nditi mama jibe so tulinga no website yo na vana jibe ko tokoti na avion tokela ngola première fois na mata avion jibe azo sambela asambela ah président ne sambela babe njora to alikolo so vana ba jibe wana ndika to memo ba jibe bana ba kisi rien je so rien jibe kuta lenga kango ya kobanga kuto kokoka kuto te bagwana bilo pambana mukolo kala kisi wapi ozo comprendre bato siko bakanisela ka bango o jibe kisi o boy ozo comprendre mamutu Zobozi aloba pona Kofi Olomide chama mo ba sirel chambre ni lokuta ngana vana Kofi Olomide elambo mona ti lelo pombule ochobeta bana elambo moni Kofi mtapia nga yoji ya mamoto na ti lelo na to sa likola polo o Kofi mtapesa nga na sokola ngo pete na atango kan ko tan ba te sozo la fin on était inga tika na moyen normal sozo la fin ndena ya maka el puissance ndena soko la fin na basuta na basuta tunango to avayo pekisanga tunanga na pekisinga laini kawa mwase dadi mula na Londres abi leader ngaku tupena mbaba kamera na ngebeso babenga so na sokola na Holland na sokola zelanga abi makamune teinga njoka bakanga photo bo zo ngo bien tene e busa sakanga photo za so na imo bana balakse ngai capture d'écran njoko fini bo pa fini ana do akanga bo pa ok yoka ne sali akanga bo oh moi ma belle puissance mais beaucoup quand faut d'abord pour dire vraiment oh mon belle on va pas net oh ma belle oh kabakani ma belle na limite ba to so na so na ibo na limite elle puissance na limite yo na fina yo api petit ça na linga ko ming na zana na kanda na hote na bi ko regretta pe na bi kaza motu na bi ke regretta pe so kaye et soit kaye so moni ba image ngo mo ba tu so ba publier ngo et soit kaye ngala seka parce que na za mutakanda te na mutuna limbisa e nga tu sa be no limbisa biso na catholique limbisa mais moko wa mwa mapi oko kanga photo tenga mlinga ko mingi bongo siko bato zo vana ba mo banga yo bato même muto zana e wana amo banga yo muto zana ya mo banga biso kolala na ebite seke fola kana bilamba yo go yo na ebite yo baby yo no maman répétition no e baby ya mabe ya ka seke répétition nga e beba nga dira makaya ebisangati dira ebisinga na sama be e njoro za photo ya yo te zande yondo bakanga kiena mona mabe mais ko saka subongo te ko kanga so ba photo ndengwana te et puis so ko kanga nga pe ngo lobaki ke o kanga kingo kanga nga so le 16 février mais faut que son gars yo mo tala ngo so tala libele nga ngo so sepela nga ngo mais pourquoi so que publier le sous et le ko bomie de ko publier le sous ba tu ba yini yo et aussi pour so publier ki na hote mo kinongo za no calme o tamula so ko wapi nda tezelo ko ta papier elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro mazolela Tracy Mbelenga mazolela Tracy Mbelenga et tu penses ça là ata ba bengi na répétition ayakate na lingi suste na kese nga kama kamba place ma place na lingi suste na lingi pa le suste akende voilà. Maman présidente à lobby, Venjo président à lobby, Alingi Souté vice-président. Il faut na tellement na ya vraiment pour vice-président. Après ça moi quelques
éclaircissement par rapport à départ il y a Prince côté mon soupe entre bino ba musicien pe moi ba problème ezali on dirait bino pe bo tout faraye bo finaraye azape à l'aise et surtout yo na ye pena bo zape na mo ba guerre d'esprit mo par rapport à certaines choses mais to bango même l'émission prochaine mais to y ba même au gérer ba musicien dans un état que vice-président mouvement ouais. Premièrement d'abord on a un vice-président il y a orchestre tu viens genre à Boulay il y a un vice-président à Talaki c'est garçon à la raison de vice-président au Simba. Ok, c'est pété pour la malam. Et ça fait longtemps que je suis vice-président du groupe, ça fait longtemps. Yo mo à la répétition à Bisso, au moins à Bisso n'est pas à c'est de ce qui va Bisso te que on a vice-président, on va péter un vice-président, n'est pas à musicien. Oui, bah tu sais caca, tu l'as très bien. C'est dit. Dans ce groupe, tu as la liberté, tu as la liberté d'expression, liberté de s'exprimer. C'est tout libre. Il y a un monde qui est tu te fais un monde. Donc, tu peux arrêter de faire tu es musicien, dans l'orchestre. Comportement, il y a Prince dans l'orchestre. Le roi Azana, moi, il y a Kissinjora. Comportement dans l'orchestre, c'est Prince, non, aza petit nabiso aza leki na rata mouvement yemoka yebi batutu ba yebi na lingare mingi na lingake vraiment mingi même na ba royemba te Prince ozemba be lukoza la bu muni poza la bien lukoza la bu ngana bise même ngabi na bende tu mpanza bise muni yongo so yemba bongo po misa la susu grand chanteur yokaka mingi banzembo ya Kofi Akala oyo papa na yo ayemba sala ba tenor na ba kero yokaka yango bien et que ça la paix yo okola na wana bende entre nous et ça la paix non okola kuluka temba ma banzembo ya zata miko oyemba oyo ça au travers la banzembo ya ba lili wan su ndeni ba banzembo lili wan banzembo mer ozomi kunda yo moko yo kaka basela Kofi Akala banzembo papa no yemba ba kenenga sala ba kero mona ke e kokoli ça lisusu comme un grand chanteur. Prince a se comportera d'abord mal na rata orchestre ba répétition ayaka soki alingi sur monique na ya aïe so monique non ya nangatia aïe petit et mission be mona bobu aïe petit biso tout la gana lobby mission en tout cas lobby mission ça ngati mission mona biso tout oyi c'est du mona biso tout oyi ya zati ya zati talent making of album azati azati mais azati voilà mais aïe baka programme mona mutuna c'est aïe baka très bien que lobby tout joue boy tout ça la making of en tout cas mutuna ça ngati mutuna ça biso tout ça ba to bazala parce que tout biso ne tout ça là prince mona na te azalati ça dit Prince n'habité making of na ngati album na biso to ça making of mona suka to za kana pauvre pesi sur mbongo il pas eu $10 Prince lobby making of aïe ne pété encore ka bongo émission mona royati sur tam sur des semaines quand était jour sur mona aïe rep tele ka ta petite rue quoi agresser pende ça la ka wana monte bini pandi munke mango c'est déjà ça la raté moni bona entre ça la sous bongo ti OK ça va que le bilan ngazongeli susu ouais donc c'est le bilan ngazongeli susu n'habité yezo mona biso nire ndeto vanda boito sakana tebelo to sala to sakana ti tebelo ko to sala parce que so yeko sakana jamais to roza la boui toi mikolo beto ba parent ba responsable ça dit jamais to ndi makovana là na sika OK non bisakaneza to sakana to évoluer te jamais to sala ngote jamais donc tant to fanda c'est que to yebilo to sala to yebi mam to sala et bu to assir to na confiance mam ya makambu oyo to sala Prince azomi mona lo akomi grand comme non grand biso to yemba na yi ngana vice-président groupe ça dit bato mona ba vidéo buta la ratoyer ma déjà bo mona clip ça dit ne to na coulisse ça dit boyebité Prince nanu a qualité nenga azana besoin ya encadrement ça dit carrière na yi talent na yi ils ont besoin ya encadrement libanda peut-être awa ils suffire na talent na été libanda c'est impossible muta encadrer libanda zati libanda est vraiment ne mutema ba la bakese wana est pratiquement impossible ne mutema ba na bakese wana papa tika ne mutema ba la kuna pardon jamais kuna mena sozo bule ke kuna na kola amiko sa kuna mena mamugi kana ndenge na yo do miye bela na ndenge na yo do yeba na ndenge na yo ko sali ko bule teke ndena ya ba formenga occasion de former abatu non lo bango ils ont orchestre monté na Congo ba former ba musicien ezati
Ils ont un orchestre moroté ba former ba musicien, ils étaient musiciens donc tu on a premièrement ça on testé. Ça disait tout ça le test c'est gagné. So imbi bien sûr. So il m'a bien est-ce que bon zolo ko imbi bien bon zala tout formé. Jamais. So imbi bien bon bien na so imbi bien bazui. Donc tu ose on faut ça déjà na boulot na yo. To boité ça dit akoko envie ko beta ba faire ba fali mais il faut azala na boulot akoli ce boulot makasi. Nano akolité donc il faut akoli ce boulot makasi pour ngana roza la guerre d'esprit n'habiter yimto créer la guerre la guerre moko wa n'habiter son abina beta ngwa mba moko guerre ezate donc to sola okaka eto par rapport à ya maloba ya prince na kati orchestre na mamono sozo lekawa okolo bani ngai ma prince apesanga mawa fort azopesanga mawa makasi po prince na sisi ozwa coaching te no ba chef ba sisi coacher te na chant il faut pena ba coacher bien pour aimer bien pour prince eza makambo azoloba ke par rapport ya rando na chef mutu basala featuring babia na Kofi donc petit babia na petit Kofi featuring ba yembi place moko basali makambo ba pesi makambo esali bongo parce que yo mono aussi si olia bilo onoti na sukate owela ra ba départ on peut owela non boulot ko lité ozana mukie il faut no leader à traverser au fort donc ba rosil ba déblesser ba kunga ba rolima shika ba yembi so fort ba bisika azon vie wana il faut ça déjà grand faut yeba déjà ba kuna za muté mabe moko ya muté mabe ya makasi donc kuna soko ye oyemba mo bandi guerre ya makambo na oyemba dona oyena guerre mbala mo yi makambo na comité donc ayipesanga mawa donc mawa makasi donc na pasi na mutima donc na ebité pona ngana mona achomé afanda ni rapa lepo agende api yebi na fono ba former li sous fort na parler voilà faut que nous on la bino poto aussi ça mais fait mon ronda na moni pona dossier ya prince tous déjà autre kozwa les amis qui nous suivent de partout ba retenir mais to ko ça la émission était ça que to lobela pe makambo ya Zobozi oyo auti ko tika biso il y a quelques jours à l'écran na quartier la thème lelo quand même il y a polémique mozo salama na média que bazo reconnaître le rôle la porte-parole té na kati orchestre il y a quartier la thème balobi azaki na o abano même la Kofi Olomide ba danseuse je récite Mami Itazoma et Merveille Ramboisa porte-parole lelo balobi ki azaki na mota ba danseuse azaki porte-parole té na époque na binepi yo Zobozi asala vidéo moko na suka avant kufa wa tanga zolo ba makambo ya ba sirène Kofi Olomide azaka na ba kisi ba leader atangi ba leader ba kisi oya yebi chambre mo azaka na Kofi Olomide abomba sirène kata ya chambre wana nde esali ke ba retour wana ndenga loba ba makambo lelo Zobozi ndenge mokile lobi ke akufi muta triqué c'est Kofi Olomide po aloba makambo sirène soki batie tembe kiti njora témoin oyebi makambo wana utala vidéo wana na net ndenge batia témoin ya makambo sirène wana malobombo kayo. Ouais, en tout cas merci nalanda yango pauvre Zobozi sa kufina mutu o sa kufina pona oloba ba makamne susu eza sunatina moko teme na oloba nalanda azalo kuta Zobozi kuta makasi na ebité Kofi soasani na mokili na ebité esalanga passe émission wana esalanga passe nga vana Kofi trop par rapport à Zobozi ya ebi Kofi te eloko ngana niti mama jibe so tulinga na websa yo na vana jibe ku tokoti na avion to kela ngola première fois na mata avion jibe azo sambela président ne sambela ba bien njora to alikoloji to alikolo so vana ba jibe wana ndeko to memo ba jibe bana ba kisi rien so rien jibe kuta lenga kango ya kobanga kuto kokoka kutute bagwana bilo pambana mukolo kala kisi wapi ozo comprendre ba tout ce que ba kanisela ka bango o jibe kisi o boy ozo comprendre Mamutu Zobozi aloba pona Kofi Olomide chambre mo ba siré chambre ni lokuta ngana vana Kofi Olomide elambo mona ti lelo pombule ochobeta bana elambo moni Kofi mtapia nga yo ti o
yoji ya mamoto na lati lelo na tosali kola polo oyo kofi mutapesenga na sokola ngo pete na tango kande ngwana biso tovana kofi meli secret tikeli yo meli azoli ya bolena ye kala ngana babe na bosa na entre 98 99 na mo fleuri no silité to koti na sema kofi to bongisa bilemo to yiba bakala so kofi ngalo ba ngo tilelo to lata ba Giorgio Armani siko to so kwa mvia ngo o segini o silo segaba mais na bien asa vine biso ya tombola ko to lataka mundela ngo to yebi no yote conseiller na yebeta mundela ngo te na mona ta madame Catherine te na vie la msopo la vango pete o lati la msopo so mi sengle la tombolo lati batu tu bana potona ko tombola te batu mbongo kutu bana kini awa batu kutu bana ba biro na Kinshasa awa ba bisa ba coopérer ba la ba costume ba chemise ba sukilo chakati ya banlo ba sala ngo ba pesi bango bongo kofi mutu na yebi so na zukale so kofi na lati zelo ko na tika so Adams et ça ni na yoko tu na yebi yo mais balon kutu to la takato yebi na biso bango te o so ki monsieur Roger moko bo ah lati on se reprend en tout cas na habité kofi pena makila mabe na habité na mona mon que la vie na ma Adams mamutu zoboza loba lokuta ne ba te zoboza ina kofi na nini kofi ala futa so salaire kitoko bilamba kofi zoboza za kwata na njoto biso tu zoboza kutu bilamba kofi ko loba te nde ba lobi kaza ko na ba danser lokuta to zo sa ne qui porter parole aso le ka télévision kofi so biso so loba to loba on se comprend na ebite kisi yango kofi aboma mutu te mama na za papa na za biso ba mise to za biso ba petit tout to vivant na ye to za na ti lelo to za aboma pe mutu te mutu po ta kufa no kesa na ye erreur mo kutu yoku to longwa er mo pedara pe répondre pe vie mo dayate me lelo tango akufi ba lobi ke kofi mutu ndaku te za makamu na ye moko zo boziba na ngola ba yebisinga tela bengenga petit langa télé digital je vous ai comment ba kisi moko boye l'église moko boye mais pe moi si ndi na bosse ko biso na ndi famille moi si na ninge ni saki mwana bango ya moi si ba kisi mte bombe kisi za mabe kisi solution nango esa ba condition yo ba tira biso na catholique tinga kisi nzoka na sa ba boko pembe nango si ma kisi te muta kisi ninga za hotel nga kisi nzoka za azane muta ba kisi te na za na musicien moko aki shenga azanganga mwana balobo atelinga mikweleki leader pena ba polele alo leader pena polele eto alo balari abi leader pena leader mo ba polele amoninga mwana bolobo da bi omoninga abi leader na omono po mwana bolobo na chanter na sala kisi ya mabe apa mystique akoli msa mtu sema 8 mois to munyi prevage abi nga na za polele na za pe polele naza polele nga nzambe kaka pona bikelo keleki nzambe ate nzambe leki makamutnyoso so sengi nzambe apesaka na ye nzambe akopimela mwana mkolo moko te so soli kana nzambe na yo fuka nzambe na nga naza na besoin album na nge simba yo za nzambe talelo se moto nenge simbi nango ozo comprendre makamutu zo boza lobo chambre moko kofeza ngo chambre rapanga na biba chambre to mo frère chambre ni biso to lokota te chambre to lokota na biso kutu oya kofi olo mide o to na boxe bilamba kala na ba beto okota ba to biso tala omoni vena ngana kofi fasa la kana bato ka ba biso o ba kisinjora o mamutu zo boza lo ba lokuta pa kufi na mamna ye moko kene bisimba sema ye moko kalo zo boza kena ngola so ki ba nebele kofi nga boma ite kutu alba maba kofi lelo nde kofi ke ko boma kofi lo ba mabebe ngakutu lo ba mabe kofi ko le kana zo bozi mena sala kana kofi ngo elamba ngo yoshi na kena yozo bilema to kofi na zolat na sapato mona zala nga pesa kinga ya dini ya Disquared Galiano sapato kofi osoko pa batika koloba mabeka ya kofi aboma mutu te kofi ngo pe na zala ko na ndima kata zala nga pe na kisinga pe njora pour le monde on y va travailler ka ami pesa na komantembo umaka kisinjora demain les stylos idée mo li akomi donc n'habite na ntibila nga pete ça na kisite ndibila nga tema yele na remarka pe kila moko te to sekaka na ye to zaka na remarka na ngelo moko te ya kofi ya mabe to kama na banjoto to solia to sama munyoso na remarka eloko moko te na mona pe comme si mutu kisengi te mutu pa kufa pete oh badanses tout net ba pas kofi eza ba bimana bango to babala na bango babota na bango pe bien oh mutu peut être après na libabe ba bonga bango nyoso tu osoko pa ko fe bese na ni libabe
ba musicien nyonso ba lekana quartier atena na za pauvre bango tu ba bongo ba tika na ba poto baza bien ba tatouage le baki soki ba ko faire là ça ba tatouage à mami lokuta omoni na so eloko moko bi série moko ba danseuse ba funa ko fina parquet amesa ba masuba ba ko fi ba ko sirake kama kam lelo enani azapi chuchongo aza quartier latin oh na kosa na ka poto ko savie makamto lelela lelo chuchongo po bi kama lokuta aza quartier te ko fa limbisa ko fa bi azane mwana ba ko sena bango ye osoko pa chuchu chilelo alba ko fa mesa ba masuba lokuta ko fa ko sirake kama kambo viazane kama kila mabe alingi bato alingi ete mamutuzo bosa loba lokuta tatouage moko te zali tatouage moko te mabe confusion zaki mabe ne misene moko tabima mais ba fali mais ba gypsum même mututo zo vite asaki motema polele afongola bango to ba champion d'esthétique afula bango apesa ba chance mututo lelo aza bien na quartier to uta quartier la te confiance ma bête confiance motema polele kutu par rapport à patron monsieur to garapeti wana yeboye ya ko bonga te profiter ko faire fongola mutu tunzela lelo mutu ya sota bonga osoko pa ma mutu to bazalo baki eza le kuta et pas que ta comme la kisi njoro mona ni zo aussi pesa conseiller au Baksa na Baksa eloko moko mamna zoloba ils ont engagé kanga Koffi Olomide ana kisi na yebso kisi azanango Koffi Olomide azana kisi bato baye bakate kisi na ye po aza Koffi Olomide soka azalaki neta mosusu Pedro Emmanuel Kisungu Jean nde azane bien de fait kazaka Koffi Olomide kisi ne yango wana. Merci conseiller. Donc kiss ndetinga Adam Suluzolo bo kiss nanga yango Adam Suluzolo mwana suka nzambe. Diyo pe kiss neza kalongo njora. Poza kiss ngako tu bato balobana na kiss. Elle pour ça pandinga sa mo malaka ngaka na kiss na wiki na internet pona pesa nga mbongo pesa la nga bona ebi kiss yango te. Na ebi mbongo pesa nga te la ndenge elle puissance. Abinga kiss njora na kanga na kiss boy na boy. Ezaki ne banze mona sela ki leke kitoko trop so kabenge za mabete. Na sela ki musala kitoko makasi ozila sala ba mama la ba focal. Soko ki sentiment de ba yemba ki mona soma moi $30 $60 ça na mabete. On mabete. Voilà, vient de répondre au clore dans le dossier Koffi Olomide et Zobozi. Le coup, Lazaki pe mwana, où il a travaillé pendant quelques années dans le quartier latin. Matanga wana, Koffi Olomide à cause d'un peu de tout le monde, papa Chira Salaki pour la cellulaire à Longo, on a aimé, a eu quand même une reconnaissance, on a travaillé dans le quartier latin, à cause ça a fait quelque chose. Mais Koffi Olomide a mal à moi. Bon, habité Matanga, est-ce que vous avez solo na famille koya pasi koya pasi biso koraba be ki ntela makolesa ki kobeba sala kobeba na ba putain la bangola kuna kufeza ni mtia malamu kufeza mtia malamu makasi soki famille na ye ba solo si Koffi Olomide ko ede bango ya Koffi kutu kutana za ni mtia mabete kufeza mtia mabete mais so ni famille ba solo na ye ke bo mais na biki bala ngola ba kunde kuna déjà c'est bon déjà so zagine awa Koffi bazaki kabeba ko yana ye atali petit zagine Koffi ni ko tana za mtema lema ba ne olimbisa eza na serna mo ba Suisse finga Koffi mabe Koffi asala boy Koffi abia ali ngaka ba ye ba Koffi zane mtema malamu Koffi zane mtema malamu. Voilà. Maintenant, par rapport à Bandeko Bazotala, tu as dit que date, il y a le 8 octobre, il y a la date où le fait Babiandon à Tikarabiso, et les gars qui lobby, d'un côté à famille, tout d'un côté à artistes et musiciens, bon raisonner qui mémoire n'a été, bon ça les loroté, vraiment, et l'équipe à Bongo, on dirait, Motumoko, boye, azapé na famille, pourquoi, bon déjà que les gars Bongo. Nga mama baba déjà famille déjà balinga ngana tia mutema te e na kota na kati te o nga so na sali beno lia mbongo na komba babia na tika na mama babia ndeka no ka banoko na ye kota mère na e ba se le pia tomba to salawana ke ko kota pena makambu boye ona sala bo na tika na déjà tomba ba kufi na batanga déjà nga kisi njora balinga ko tuna za ta na liste te na lobata te likambute na loba pete o yo mama babia yo te na tika na bakunda babia leka. Donc en tout cas pour ngai fia ko seki des ans lobby apé makana kimia zema batira molimo na
aza toujours na motema nanga quoi na bosana été malgré moi naza nanga souté banzembo ne wana ba idéologie nga na sala au moti na zo ba na kana ke prince ya soke selanga te pona ba mambo tu nga na sala pona ba bezala kaka na na actualité prince abebisela nga ngonyoso quoi abebisela nga ngonyoso neti so prince sala ki lo bezaki le 8 nengana le kabe monsieur belé tozo yemba na ye azo yemba de programme nga saki parler 8 octobre prince azananga to le kabe mission neti le peu dimanche to le gars yemba SPC sabato mokili ba tele so pa Karine Mokonzi partout na ba digital bon Aline a été bon. Merci les gens qui nous suivent de partout. Viens José Mawin, grand prêtre depuis Chine, Napesio Mbote, José Mawin, Nesingadi, la perle, Napesio Mbote, pourquoi pas, Nazola Koubina 4 étoiles, Eget Kacha la moté Machanga, na convatrie, Karine Manard, la beauté divine de London, Fifi Manard depuis Paris, Napesio Mbote, Minobota Labiso, Dira Makaya, grand prêtre depuis Paris, Wana. Dira Makaya. Master Nangati. Ah, garçon moko bien, oui bien. Ah, Dira Makaya na Paris. En décembre, tu as un cadeau. Aza garçon moko bien, otako benga ngai. Tango ba makambo eleka ki a elle pour ça prière ki ngawana. Ah, qui sont petit, on s'en a Paris, on a ma coffee, donc, on a méchant moko donc. Ah, ça rien la leader. Ah, on a linga mingi. Dira Makaya, I love you, place au Sali. Album Mbalo, faut koyemba embaye Dira Makaya. Aza garçon mo tobani kana ba Facebook ba WhatsApp. Aza garçon mo raza bien. Moi ba Facebook ba WhatsApp, tu vas comprendre en ondete. Et sa famille mo bimba. Omoni ba bazuma bana na ba Facebook na Angleterre na Coventry, matini container pas mutu ba bani kana na Facebook, so biloko tekelanga pesa ngambo. Mutu so aza na Paris, matini mutu na Kinshasa somelanga ba mbisi ba biloko ba bani kana na Facebook ami. Ngaki sinjora na mona no melanie intercontinental te to bani kana na Facebook. Yana kufi na lala na matanga na njili. Titongo na kiti to kebe ba cimetière parce que ba to so ba sa so boza ami na Facebook ya to za ba mi to za na bolingo ko ba Dira Makaya wana na linga ke mingi na abesam et ça déjà famille. Vous comprenez? Et ça que Facebook ça muta Facebook on sale ma ben non et ça déjà famille un jour to remona naka to zalaka to solo la ka. Vous comprenez? Les longs qui sont rationnels sur le tout ngani. Ah nazo soma share na wana Facebook na bandili susu na Belgique. Tina raya bien. Tina raya bien. Tika kite. Tina raya bien tika chidi. Tika kite mambo yutu ko kamera so ba nga wana lukuta na super la John nga vraiment bien. Ma John pena bien vraiment ana 52 ans. Oh. Ana 52 ans. Na kasi tan lobi chéri na kemba mona angle. OK ba wala makamesa ba fantasme nga na sala kana bana ba sala ngelo ko moko te. Ngesa ka ba makamka na sala ezaka ka ba mika ka ba mi. Nga vraiment ki sinjo kana na za nga ne na za fo na sala obali na nga na ko bota na nga na sala makamna nga ipe. Fo na bota mona moko lisusu. Longo ezu souvient. Na zaka ka vient chora ba fantasme. Mais na ki vient chora même moi si vous saka na mobali. Hein? Obligatoire, même tout ça, on a bassi, on est ça va mentir. Mais ça va mentir encore si. Oh, si la rozo yo kama ambo. Oh, si la benga ngweza chef, et ça chef ba tente. Mais ça chef ba tente. Et ça chef li yoto tozo li la munoko ya bitendi. Hein? Moi si faut ça prendre mon balu pas mon ronda pénétrer ma bobo ba Dira Makaya. Hein? Elle nyamure ça moi c'est mobali. On te magi elle moi c'est ça mobali. Oh tout ça gagne ça no ga ba fantir yo pa pamba. Et c'est le morote. Et puis ba sera bo ki no na potro mona na be bango pete. Na ozina mona ta moko. Na mona bango pete. Na bango te. Ba ya pete ça ka ko sola ka bien ka na ba petit kaka. Ye bi kaka. Il y a solo tina raya maman concert na kata Bruxelles wana ayebi masolo vraiment ya vient chora parce que 2017 nazo na mouvement nazo voyager nazo na contrat mi balé il y a un pauvre musique na ya producteur moko na zui producteur na zui ndaza na besoin il y a 6 personnes na kokende na journaliste na ba mixé ko na moi déjà bien mission pauvre viens nga cherna na caméra pena na pauvre première été pauvre côté na à côté mais producteur moi sur na suis pour na mouvement ça besoin 6 personnes
moi bato babetela biso kuna masima mais ngano ninga Diego azala o animateur moko siko et toi tikala to plafond na habité vraiment journaliste moi azaki na besoin 4 chanteurs Prince Roli aussi des blessons lokola Prince aza susté to même aigola linga tikala aigola linga tikala to kena aigola ça ande calcul 4 chanteurs Zongande. Ah, Zongande. Biso tozonga. Bon poteni, bon basana poto tozonga. Tozonga na biso. Ba misa bata poto ba kota bakase. Tika to lo ba poto na Kenya wa. Venjo awa ozonga yemo ko awa. Yo so obeti ku na concert moto ke. Te tozonga. Aussi la zonga bien. Ah misi, aussi la kufa chanteur. Aussi soko kene poto. Nde ozili mwasi à Londres. Ndasa kena Londres, boy à Londres. Toma solo siko na biso. Moi c'est pas le passeport ya pa na nga. Ozili la bilide nga ke va na Londres, nga no sani nga na musicien. Nga no sani nga no ko sana nga misala teka na botoma na commission. Yo peka mutu. Wela ke peka commission ya makambo yo. Aboya Londres, aboya Londres. Passeport ya pa na nga. Abi akufa. Roli masika misela nga pemba boya pe Londres. Roli aboya Londres, aboya Italie. Moi c'est oba keva na poto roli bien no kufa misien. Mais ce qui Prince nesa kenaki Londres kala. Nemba ngwa ke Londres. Mais roli moi ça Londres. Na yebisi petit wana Micheline na yebisi ngo ko comme ça misien ngana a misien roli bien leader ngana ko sana ngapona teka na musique. Yali ka to vanda ka to lala ka to vanda ka ngana ngamo oyemba ngana no yemba sute. Ba petit ba hôtel lobby. Donc en tout cas ba diaspora tout na lingi bino mingi soki bomoni mo mabe komami awa numéro na nga bokomeli nga message naza na WhatsApp Viber imo to mona na kamamo o mambo imo na longola imo te na kana imo to mona naka ko kasata ke so mutu moko seba tu mabe ba to so na imo te yenda za mabe bobe nga vie njoka pa na imo pena namba telefone nga mo yango telefone nga ngo pene ko ta ba te so zo laver on était inga tika na moyamba normal zo laver ndena yambaka el puissance ndena soko laver namba soute namba soute tunango to avayo pekisanga tunanga na pekisinga laini kawa mwasi dadi mula na Londres abi leader nga kutu pena yambaka ba camera na ngebe so babenga so na sokola na Holland na sokola zelanga abi makamune teinga nchoka bakanga photo boy so bien tene e busa sakanga photo za so na imo bana balakse ngai capture d'écran nchoko fini boy pa fini ana do akanga boy pa OK yoka ne sali akanga boy c'est là kanga nde boye nga kidiba ya nasa kidiba la uboje saranga ete ba photo ninga na kanga ya ngaite bakanga ya les supina amina ete na ko sola ba tuna imo pour sola na imo chaque jour na sola ba joli ko na imo ba betikela na sola na tina ga ya nous solo te para nous solo ete inga na suma yele non sokola na mutabenga na imo nempo na yamba pona ba kaza mwana mwasi toza basi moninga mwasi saka moninga ne mwasi mabete na beke toza basi aza amina nga intima amina nga ya katsi na ndima pete ke muto kwa sandi na ko kanga photo ndengwana type Sandra nga telefone ndima kaka na zwa po eza Sandrine neto sola na ye so pe ami musu nga pe na yamba pete osoko poso ba mimo ko ka bonito sole ebele nga yamba nga ite mena yamba ipona bika yepe na pili nga ntoka betanga pena abetanga ba biboye bakanga ka boye au fini ouais c'est là bana balakse nga tene ba mambo te photo na imo bonjour na pena mekiango na so na petit sena mo Rita mama kutulanga na imo mamoto na check ba ikanyinga ba kanganga ndi boye za ndi boye siko elonga nga bimi mukie ya Rita bimi munene mo ma belle puissance ba ko kaka photo ba ko poadi vraiment o mo ba belle longa pa net mo ma be o ka ba ni ma be na nimiti ba to so na so na imo tira nimiti elle puissance na nimite yo na fina yo api petit sala ndinga ko mingi na zakana na kanda na hote
nayebi ko regretta pe nayebi kaza moto nayebi ke regretta pe swaka ye et swaka ye so moni ba image ngo mo batu so ba publier ngo et swaka ye ngala seka parce que naza moto akanda te na moto na limbisa ye nga tuza mabe na limbisa biso na catholique limbisa mais moko wa mwa mapi okokanga photo tenga mlinga ko mingi bongo siko bato ozovana ba mobanga yo bato même muto ozana ye wana amobanga yo muto ozana ya mobanga na sukolala na ebite sike fola kana bilamba yo go yo na ebite yo baby yo wana maman réputation na ebebi ya mabe ya ka sike réputation na ebeba nga dira makaya ebisangati dira ebisinga na sama be enjo eza photo ya yo te zande yo ndo bakanga kiena mona mabe mais ko saka subongo te ko kanga suba ba photo ndenge wana te et puis so ko kanga nga pe ngo lobaki ke o kanga kingo kanga nga soki le 16 février mais faut que son gars yo mo tala ngo so ko tala libele nga ngo so sepela ngo mais pourquoi so que publier le sus et lo ko bomie de ko publier le sus ba tu ba yini yo et aussi pour so publier ki na hote mo kilongo za no calme o tamula soko wapi nana olingo sus est-ce que diaspora belé na so na poupette ngoya na bijou la patronne na Hollande njora moi so ko to ebita amina elle pour ça jamais to solo na sur na via moi ma bé puis ko poupette ngoya moi na ma bé yo ka rita zangu la japonaise Christine bagi sandi na ndoki non so ne sukute atinga tabenga na imono ya besute ataku ya normal boy ataku tu budala bilamba ako ko banga osoko pa njora ba beta ka batu batata aza petit ça n'ingake mingi banze moneza na mouvement na lingake vraiment mingi na lingake mingi na bi kezaki bakande puis yete mutu mutakosi eza yete bakosi publier sikota nga yo mungo sukisa yo bon ngana sika nga pona nga mutabakanda te en tout cas yana nga Catherine Nchoko honorable maman Louise Lubela na lela bino fort pesa nga album pour soutenir nga toujours ozi tuna nga nani amina moi Facebook Lubanzado Rit so beti Facebook Rit Katondi Lubanzado ayebisinga kisi njoko na to somba album na yo obitu nga nzemo na sepe nango abazola nga zola mbala ngo loketo yesibe kumaluta to sana playback kumaluta eleki ya chevale na bil abi bamalangisa suka na maloba mama nga na zola ngo na ola musango oyebi Rich en tout cas on a petite sœur na à Paris le 14 octobre na fête na ndako na batu tuba ninga ba na ndako ba rolia ba ko mela invitation ezate na sa anniversaire mi balé ya grand frère na Robi Vwemba supermarché Destiny na Céline Mousange ciel na Washington boato mela champagne boato lia ba gâteau minene bato tuba olandanga na Kinshasa o bazawa bato fête ya Robi Vwemba boss de boss ya supermarché Destiny Elenga Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro Mazolela Tracy Mbelenga